Pour te continuer. Merci Arabi, Mavic Daniel Clara. S'il vous plaît, pour te continuer. Maman Baya, matanda biso maputa awa, tobeki mwasi ya ndeko na biso dali atiki, totosala service. Donc tout fait rompre le mariage, pas de maillot. Pour les confrères, même faire ce maillot. La Bible nous dit, si le mari est encore vivant, la femme est liée à la loi. Pour le mariage de Babo, elle dit que comment on est niveau, la communauté, la communauté la service à nous exalter. Nous ne pouvons pas que je fais. Alors nous sommes prêts de s'en la communauté. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. À ma qualité de Moussali Nzambe, Oyo Pesaki, Nimisa, Yakosana, Yahweh service, Yalosano, et bien notre sœur, Oyo Azalaki na Sena Momeko, notre frère Dani Kabala, Kolo, dès à présent, Azokata Kolo, Ibala Nababo, Ibala Nababo, la carte de la communauté. Imani, il est bien de filmer ma bonne. Il est bien. Merci Seigneur Jésus. eza na tata moko oyo alobaka te oyo azoloba jésus na bango dès à présent azwa ekole na bango dès à présent akende koekipe mwana moko na moko kosambela na kombo na yesu masiya. C'est toi qui nous as dit tu es le père des orphelins et des orphelines. Voilà, natiki bana oyo nasala na moko na yo yawe olongoli bango tata metata mara ezali nde yo eski parcours la journée eyebaka atendre bango te toyebisa nzambe asécurize vi ya bana oyo force moko te ekokosimba vi ya bana oyo tosambeli na kombo na yesu kolo natiki bana na loboko na yo yesu servir bango comme un manteau qualité. Oyebisa nzambe libota oyo soki ezalaki sécurité mais dès à présent bapourra sécurité na maboko na nzambe tosambeli na kombo na yesu masiya. Gloire à toi mon Dieu mon roi. Atiki bandeko babotama na babikamba na loboko na yo kola yawe amen. Topesi nzambe ofranda kutokili maboko.
Dadi. Nous allons stopper la déclaration. Qu'est-ce que la délégation nous dit pas même encore? Nous allons vous faire signe pour la personne à côté encore. La dernière comme ça. On vous dit merci. Merci à Vincent pour cette introduction. Merci d'avoir la niche. Bonjour, on va voir un épisode tout, il y a Carrefour des Stars, on va le vivre vraiment. Carrefour des Stars est la chaîne Moroboye, pas comme les autres chaînes. Carrefour des Stars est la chaîne Moroboye pour la éviter. Donc vous connaissez toujours qu'on s'abonne massivement et gratuitement. Parce que quand vraiment tout le monde au Séguezali, tout ça on dirait qu'il y a stade de martyr, on dirait qu'il y a stade de martyr, de beaucoup d'accord, il y a dit de coller la main, et puis là au moins comme si on va bien la biseau, l'autre va pembe, la éviter, va pembe, tout le monde a bien pembe, dans la main est servo, la main est joie. Pourquoi on va c'est tout va pembe, donc éviter, et là on va regarder le biseau tombe en haut, parce que côté comme la fleur. Parce que côté comme la fleur, mais oxygène à 4 le but, non, ça suffit. Nous doit tirer les sous flirter, parce que les artistes styliki. Donc on mais tellement que la police est allée à calmer. En tout cas, merci beaucoup à toi, la grande sœur Mimi Alemba, Ange Gabriel, vraiment yonde vraiment makambo yonde makambo. Tout ça, tous les mêmes artistes. Comment bien, ça va. Dadi Bakoundé na ba honneur ni surtout comme on a tout à l'heure, artiste à Koufagate. L'artiste ne meurt jamais comme disent les Français. Donc bah œuvre naé au tika la tobando talaka Dadi tous les jours et tout le temps tobando tala toujours Dadi. Donc pour Nangai à profiter, il demeure toujours parmi nous et entre nous Dadi Azarara. Voilà. Famille Loga na koyeb savangara passe à la bomoko parce que Dadi nenga kufana zalaki artiste ana babilo ne mususu atiki ba wela ngona nte c'est pas le moment. Donc va vanda ba solula ba yeba solution ni ba ko trouver. Mais ceux qui va comme se disputer, je pense que c'est pas le moment. Pas respecter na nos ni am ya Dadi avant là et puis voilà quoi. Mwana lokola Dadi azaki cher atiki biso so ça passe la mitema na biso eloko tokosengaka nzambe abatela bana ye na mwasi na ye famille bayokana bayaka mwasi na ye malamu na biso so tozwi ata mwa moyen oleki topesi Dadi asali mingi mpona théâtre bango baza neti basima na biso nzambe vraiment atala esika yali atazaki azali mabe nzambe apardone espai nayebi na ngao mpo nazalaki parmi baorganisateur te nazalaki mingi na ndako nazakoya mingi baréunion te alors nayebi nde baorganise matanga te famille boyokana eza te lokola bimbongo bokundakunda bofingana te boya toujours kini nzambe akomati en voilà nde balobaka nyonso to banaka bien mpe esilaka na désordre te mais tomoni mpo ya Dadi makambo ebele soki na désordre baartiste baleli vraiment bamisusu bayaki na bafleur na bango basomaki bafleur moya kotia bafleur na bango eza te parce que basi bakataki balobi moto akomata te moto akokita te
les groupes nana lumière bazala qui na fleur na bango mais moyen batia fleur na bango ezate parce que makam déjà basi bakataki. En tout cas merci beaucoup na abonné na biso tout ya Carrefour des Stars. Alors na sera toujours pour qu'on ko s'abonner ba makambo za na le belé. Makambo za na le belé ba tomboli corps de éviter organisation ni artiste bazana ngo à part famille de éviter ani ko présent masuma bombeli biso lisusu to éviter. Pour tout le monde ba saper ba na matanga au moyen de déjà qui saper point d'interrogation. Donc on a pas misé ba beta qui bon. Et là on m'a lequel nga na moni ko ba batu nyonso to bala ta pembe to yebike pembe za ke la maman boye sengo. En tout cas kapi fofolo depuis que pembe za ke la maman boye sengo mais pourquoi le matin on comme ça va na niveau yo là ta ba pembe depuis que bala ta ka noir. Hein, tant que bolati uniforme mais bon ba que jour corps ebimi balati noir et je peux déjà signer ma baie je vois que kokunda ba balata blamba pembe même nous mon les grands caméraman okoma nango pena banana seti likolo to respecter kaka oyo ba to baza likolo na biso ba loba ke pourquoi to komisi lelo matanga fait mon pena ba mususu pena te pena kabelo bandam si awana se tate kabelo mulem mususu azui tala maneta minena vimbi sinelo nous sommes 10 personnes na bar moko boye asombeli bango masanga ko donc on est causé là vraiment nkolo o ya dadia okufa na sala pina makambo non ba basala to sikbino wana te hein toza toujours toza bino wana to la sabino comment artiste ne bazo vivre comment artiste ne bazo sala pourquoi to comment sala bo et dali comme passer muta kufi bolele na ndenga bien tant dans désordre zalaki na biso na ba shege na batu normal na bata maboma donc biso nyoto finani ka awa to yebala te oyo nani tandis na ngam kuna ba artiste batemi na bango bazosika botala ndenge ba artiste pena muninga kufi baki okunda lelo bango batemi na bango keke papa osika na bango donc bayebaki ke lelo soki babimisi baki kokunda ko to zapya ba yoji ya mamu to pena to lati bien biloko mo boyeko to lakisa na vraiment na kasa matanga ke biso okezala bongo te ntoka kufi moyina bandenge mo boya kolela ya ba souci au moins ba bilonga ba to pena ba bilonga ba oshwe ba chez Aminata bana bilonga mo boya ba ve di stade. Dans un minute, tu comme nous te donnes, c'est bien si nous sommes les gars n'apprenez pas d'artistes et nous sommes les lots. Pour venir de dire qu'ils songi à grand show donc na kolia na ko les ali. Dans la degré, on va causer là. Bah abonné na biso, il y a des petits solo ndeni. Dans nos cas ouais. Il y a des petits solo ndeni. Dadia pesi solo donc famille balobi ke compte bloqué mbongo ya kokunda mutu bazui baktie compte bloqué pour ekoma ekowelela système ya pianga 2500 pesanga 2000 ya ngai pianga 1000 na ngai vous en prendre lobby bambome mutu na 11h mais ko réseau bi ma lobby hier mais bambome na 11h mutu pe oyoyo azo sukola dadi ezalaki chef Alain. Oui, yene mutu azo sukola pena dadi kambala donc na morgue. Ezalaki pena benda bika. Moni siko résultat nango depuis lobi na butu déjà sur le banner obima. Donc na lelo, il fallait que tu baye kumba longolé à partir de 10h ba yokumdaye. Parce que ko funga parce que bulu la fungola ka to mona kana. Parce que ko fungola te. Voilà, non moni marambango ezalaki bon famille ba tie compte bloqué, ezal mbongo la bango oyoyo. Bakosomba lupango mbongo ngo yango wana ya dadi. En tout cas merci beaucoup Tarzino Kabamba. En tout cas makamba somo makamba soni donc lobiti bazo kosa biso ke katafa kuna makambo boye dadi ya poli David wa tambusa biso nanu fona tuna no likambo nanu ba artiste vraiment il faut na. Voilà tout ça on a président et groupe Nana Lumière le président Zoé bonjour mes condoléances. Bonjour merci. Président et là on les biso na matanga oyo to ebi ke jour mutakufa ka bat balata un jour akina kokunda mutu so bat balati uniforme été balata ki blamba ya mundu mais pourquoi comme c'est le biso lelo matanga comme le quoi moi fête mo bat balata ba pembe pourquoi président masuma ko ça na bongo bon omoni moko bo comprendre makambo biso toza ba artiste azana lolenge na ye balilela kaye on comprend toi ba vedette soko kufi et ozana ndenge bakolela ndenge moko tena bato basaka msaka c'est normal dadi azalaki likambo na mutu te motema pembe donc yo moko yebisengwe bilenge mobali ya mwasi moko mobali ya série yango no mo na signe na signe ya bolingo ya zalaki na ngwe pa ya bato na ndenge za kolinga bato yango to lakisi
yango basengi bato balata bilamba pembe ezalaka sini ya pe na makambo nyonso tu eza nango na ndenge mabe te eza nango sini ya pe eza nango na ndenge mabe te eza na ndenge na esprit ya bien donc bato balati pembe tolati pembe mpona kolela dadi eza te obozwa yango te na ndenge moko te mais fo boyebaka yango star soki akufi vedette soki akufi ebembele ezalaka kaka marque par rapport à bibembe mosusu. Président Zoé, okokoyisa biso pourquoi bafungoli corps ya Dadi te parce que tomona na matanga pululu bafungola ki tomona ki ke pululu ye wana na kati mais pourquoi bafungoli ya Dadi te? Bon, ko fungola corps ezalaka consigne tant sou ya mutu na famille. Mon biso za famille biologique na été. Malgré tout ça, ne musala moko, wana eza makambo organisation ya famille na bango. Tokola emene apetanga kufaki. Alobaki bembene mona na te. Bembele monana ta avant kutu akufa zako banga mkono okufa bamone bembela ngate po ba profiter butu so ba ko fongola bembe batali cho mais balobi ke ba fongola ngote sinon ba rumeur balobi ke ya Dadi bebaki déjà bamboma ki lobby na hier na ba 11h yango moni moye ba fongola ezala kité je sais pas si vous pouvez message yango communiquer non hôpital moko te ba ko ndima mutu akufa e bembe vanda une semaine hôpital sans ke ba mbome ezama kamba lukuta ezaka ka organisation wana eza ndenga famille na bango baboyi ko po bato so yo kantine ba nyoso ba bibemba muso ba lichoti ba ko tala amone bembe po muso akufi abeba kaka ndeto za na vibo so okufi oza bongo te mutu akochola mutu akosala marque ne wana bon donc ça les gens kamba bilobele ya bato balobaka na matanga balobaka na matanga kaka po toyebi mutema moko na moko te ndenge ba eli awa. En tout cas, merci beaucoup le président. Tous on a toujours branché dans Carrefour des Stars. Pour qu'on ait toujours qu'à s'abonner. On a s'abonner. Maman là, tellement ébélé. Donc, rumeur est à ébélé. Balobi qui y a déjà Papola qui ont ba fungoliete. Tout ce qui n'a pas fait, tout ce qui m'a pas bilamba bébé. Tala makam debi marana matanga. Tout ce qui a bien été aux anabino toujours. Les grands caméramans, tout le temps nous caméra manqué. En tout cas, le bête aussi comme nous tous en abino toujours. Artiste, bonjour d'abord, Merci pareillement. En tout cas, merci. Artiste, ils ont un rumeur mort boyé les biso awa balobi na biso ba boy ko fongola corps ya Dadi parce que ya Dadi a bebaki déjà et en plus mutu oyo sokola ki ya Dadi lobby na mort hier na mort ezaki papa Alain pourquoi beaucoup kozala mal organisé bon na bela mbongo mama Olive na ma Denise ba pesi pourquoi beaucoup ça biloko a non maman eza ba détail ya rolobela parce que le roi où eza TV non c'est ça rolobela te eza passe oui comme le roi réalité oui mon ami oui le bami to comme c'est quand Nzambe po Nzambe ndem da pesa ki et puis mdazwaki to comme c'est quand Nzambe po to bandaki pe le loto comme na suka parce que ça la mitema mambo rolobela belé le roi eza TV ndi ngona poto za la moi certaines limites. Tous on a besoin de limite na biso mais tous on a besoin to yeba o za Carrefour des Stars to ça mabasa te et aka ke ba boni bazana besoin ba yeba mo information ya Dadi ko beba ndenge ni tandis que nous besoin ki mbongo ya ebe et ko beba d'abord eza mama mbongo te ko beba d'abord eza ce qui a bebi ndebo lobela eza premièrement pour nzoto bebaki nzoto belaki nzoto se beli mingi atabo luki bo meka ko bongisa ngo so déjà belaki effort eza la langue c'est important te. Ouais, bebaki oui, les nzoto belaki, nzoto bebaki et belaka et bebaka. C'est lango logique. Donc moi un mot pour la famille, bana ya Dadi atiki na bay o bazange vraiment na musala neti bino. OK. Moi ezali kaka parce que libiso famille artistique biso to na passé to bongisi deux personnes na peu de temps et puis famille biologique, depuis que vieux grand frère na ndebenge ko to papa. Atiki bana to mekana otala dans avenir bana to mekana otala lem suma so atiki famille to vanda bien to wela mokilité to wela matérialité to tala passe to na ngosiko ya muto to bungisi aki très cher na mitema bata songaki bate belé le ba benga ma artiste comédien songaki bate belé bazala o bazalelo to zala tamom qui reconnaissant famille to zana bino de cœur